Papa, bafana bazé quoi benga bobane. Ba cultiver. Ba ya conseil. Bazali belé na minute au kutu. Belé dans mobilisation. mobilisation. Ba cultiver bazana mobilisation. Bazaka pe na poto. Pati masakidi. Bazé belé place. Ba Gino Dondo bazawana. Ba donc na ebisi yo conseil. Ba cultiver. Bon quand ta conseil na Didas Arena. Na vidéo vitesse. Boya et puis akolata donc banda botamana la. Michael Jackson. Wase kwa lata na question suka poto 6. Question suka poto 6. Ya tout le siko wana. Pour tout on pas was invité. Te yas invité. Pour tout le monde lisa ba invité bimi. Te yas invité. Kwani? Bon, maman nanga ba beba ni. Vidéo vitesse. Yango mutema malamu ya Félix Wazekwa andimike apeti na baya mais ngolo bateke bango ba beta ba concert bande bandeti suka concert bande bandeti suka kiltira yo beta mais sikoyo pona ko pesa bango honneur wana ascenseur wana c'est-à-dire ascenseur wana le roi ba ozala moi ça bi que non net nzembo o net par exemple personne net texto net beti je ça sala vocal na le mokilango liboma vidéo vitesse Congo baba c'est quoi parce que na Kofi ba bebe na bonzo to ba ngona verbe que ko ba sala liste ba bosana ga batu mukolo osala liste obosana ga parce que quoi bosani même yo mon pas mon compte même yo na Didas Arena même so que yo ba émission que no beng sa deti na beseni Messi le banzade mais ce qu'on l'aura vidéo vitesse bon soutenir culture mboka parce que les autres ont na makambo belé ba maintenant réseau kota les autres moni na biso que mutema mabe les autres comme le wa butu na moi Félix Wazeka na bongo tezela maintenant après côté tezela te bon na zo ke pena na anglais on a tenu na lo beloko moko boye yango mtolobi ka cité eza très important donc Adidas ya Félix Neza bongo ba télé pe ba menoir vidéo vitesse gesho monyo ndenge nini monstre da mupo abeta concert ya Didas Arena esengi ba mission Kalabaya ba Joyce Baya yemoko faire nga ko kangote nazo profiter na occasion oyo pona ko éclaircir likambo oyo au moins vidéo vitesse il faut peut-être c'est quoi ça producteur ouais producteur ça abimse be na mbongo PCP caché po abeta na mais comment na ebisio maka David Wembe na ebisio banda mukile salama événement oyo mona na Didas Arena le 1er juin ndekola ngai na ebisio le 2 juin ngana oya awa na balabala na maso vidéo vitesse moni monstre ye avantage n'est pas monstre ye assez comparé na batute mais ye assez comparé par rapport na ye moko omoni spectacle wa sala no lempe obi ko lempe simba oyebi bo ya marché lempe simba bo marché vidéo vitesse donc concert ya le 1er juin na Didas Arena un monstre eza déjà au cinéma il est gars bon na ye penza pono ngana ebiso eloko moko eza capital oyo ko retenir ekoleka na lobi monstre vidéo vitesse omoni ngo ndenge nini Wazekwa souvent akoma ko tenir compte ya plainte monstre akoma ko tenir compte kaka ya spectacle siko na Didas Arena alobi pe kaka c'est la spectacle mais peut-être que la musique na minute au Congo comment faut plein te siko mo oyemba bien obina bien on comment tala batute comment spectacle comment tala ka plein et loko wana na bi au moins na Congo il faut to renouveler notre intelligence na biso poni to liga to zo eloko eza na logique te to no côté on a place ya ngonde comment na concert vidéo vitesse de olanga na ebisi yo film ndenge ba égyptien ba beta film ndenge ba égyptien ba obina film ndenge film etamboli monde entier ende kolanga na aussi sa phrase na ngai te meto yebiso donc ngolo ba ke ba ndeko oyo ba ye ba contribuer ki pe lo te na film muto liboma lera na fulu bato ba koti ba bini donc na ndenge osaka na te je ça ça la été on comprend donc ce qui
Merci beaucoup, amis fidèles internautes. Merci beaucoup, téléspectateurs. J'espère qu'à ce net moment, vous êtes tellement nombreux. Il y aura l'émission à Bino Bolingaraming. Et donc, on est sur www.idéologie.tv. David Wembe, Nazope Sarah, Maramounenge Zala, Sarabino, toutes les choses qui se passent ici en Angola. Et c'est un David de Mena, Sarabino, on a été travaillé au Masola, on fait. Masola, Balabala toujours. Donc, tous les gens à Balabala, on a un Likolo. Tous on a vu Sora, mon pépé. Tofani na Balabala, tous a Bongona, Chotomono. Très bien habillé, Namasola Balabala. Bonne tarde, mon frère. Merci beaucoup, David Wembe. Nabigo Nakunangai, Libota. En tout cas, na s'appelle Nakei. Donc, naïe, mais avant tout banda, donc, Boyambinga bien. En tout cas, na s'appelle Maras. Na s'appelle na Sumu, on a mis les salles bien. Oh, tu voyages, Mago Kangaki Pema, et ça les gars, par tous les moyens, tout est bango. Voyage les guinéens. Oui, na ça qui moi vite fait mon boé. Je crois que 4 jours boé. Ça là, il y a un contrôle rapide. Mais on a déjà dans Mboka. Ouais. On commet déjà dans Mboka. Ouais. L'actualité c'est belé. Oza mutumoko la nela ma musique. Tout sur la norme ma musique. Tout banana na côté ya wazé quoi. Là wazé quoi déjà. Mon quoi bongo calamité. Azo livré concert na Adidas Arena. Moi, je suis belé, comme si concert est causé à la tête. Les conseils, les autres kamate, yom toza moi, kolandela makambango selo konte la uzumo na ngondengeni. Bon, en tout cas, avant la banda, nazo pesana numbote pa ya kao benganzembo. Monstre d'amour. Na kao toza nango, il faut to benganzembo. Donc Félix Wazekwa, est grave, monstre bolingo. Oui, nayoki question tuningai, c'est vrai. Moi marambo otobenga ba main noire, ba zanga raté na marambo nyonso. En tout cas, nazali ko confirmer opinion publique mobimba ke concert ya Félix Wazekwa na Adidas Arena le 1er juin ezali maintenu. Donc concert ezali nayebi ke ba Playboy nyonso à Paris bazo somba déjà ba billet na bango basi kitoko ya Paris bazo somba ba billet na bango. En tout cas on a fait événement ka ya Paris te eza pena événement ya mokili mobimba parce que batu ba outa Afrique ba okende événement wana batu ba outa États-Unis ba Michel Bakala ba outa na États-Unis ba oya na concert. Il y a Adidas Arena il y a Félix Wazekwa Félix Wazekwa il y a une délégation. Une délégation est partout, en tout cas en Angola. Naebi ke na Ozalawana, yo yebi parrain azali, na profité la PCM Bote. Le millionnaire Yannick Kinia. Rombox donc a décidé à l'obi que il faut dans la délégation. Donc ban la soit Paris. Le 1er juin nous avons à Paris pour assister à un concert. Il y a Félix Wazekwa le 1er juin. Tout le monde a normalement pour un concert ya Wazekwa. Bato bazolo bapeneke oui concert exacté concert annulé par rapport au trocot na site internet mais si le banza de côté na site internet a vérifié au mona concert ezobima te ya bato mso ezobima ozomona ngondenge nini. Bon ezaki erreur technique ya erreur informatique ya site ya Adidas mais ça déjà réglé quand attend ya monstre d'amour na kati yote mais à part wana ba billet ezoteka makaka na site ya internet ya Adidas Arena te ba site ezali belé soki na ba site ya ba Afnac okuta ba billet ya concert ya Adidas Arena ya Félix Wazekwa soki na ba supermarché Auchan ba site ezebele o ezoteka ba billet ya concert ya le 1er juin ya ka obenga nzembo donc yango poto mokili mobimba indimi concert ezali parce que bapel nazozwa nazoyebisa donc moi été téléphone nanga ezopema lisusu te babillet ezoteka makaka na site ya Adidas Arena te basite ezali belé babillet za baplace ebele ezoteka soki okei na site neti ya okei na ba Afnac okuta babillet ya concert ya Félix Wazekwa ya Adidas Arena le 1er juin soki okei na ba supermarché nyonso ba supermarché Auchan okuta babillet
il y a concert il y a Adidas Arena Félix Oazé Kozali donc les aki pena stratégie moko bien salamaki pour na koluka kozalaka borné kaka na site ya Adidas Arena te mais ko sala de sorte que même na ba site msusu batu donc de bato décentraliser qui système wana pour permettre mutu nyonso aza un accès na bien na donc en tout cas préparation ça très bien en tout cas mouvement nyonso ezali na kin ezo répéter qu'il tira au grand complet ezali na kin ezo kangsa biloko oyo nzamba osalaka mikolo oyo bozwango les premiers jours na Adidas Arena en tout cas pena préparation ça très bien et puis mobilisation ezali pena très positive na niveau ya Paris wana donc nazomona basi kitoko VIP ba Olga Baby Dilsine ba Playboy ba Gino Dondo bazali wana nazomona ba Jore Mata nazomona ba Pati Masaki di Thaïlandais nazomona ba Didi Basume donc bana nyonso ya Paris na ebisi yo David Wembe mobilisation na ndenge ya Europe mobimba mobilisation ça très positive donc kaka na Paris te soki na Belgique na Londres batu nyonso baza motivé nazomona na wase kwa bina ba délégation ba délégation ça un peu partout ça diversifié na Londres nazomona Zeka Luzeka super prêtre nazomona Zeka prêtre nazomona wase kwa ouais nazomona JP Lukombo Mikorason donc nazomona JP Diamantino mabanga talo donc batu ba outa de partout États-Unis nazomona Michel Bakala a outa partir ya Los Angeles les États-Unis na Paris pour assister à concert il y a le 1er juin il y a Adidas Arena qui tira pays vie il y a Monstre d'amour donc en tout cas côté wana donc marambo ça très bien maramnazolo bakutu junior iyo mamoto na télé ayebiango gesho tomonyo tozana balabala omonyo ndenge nini waze kwa souvent akoma ko tenir compte ya plainte Monstre akoma ko tenir compte kaka ya spectacle siko na Adidas Arena alobi pe kaka osela biso spectacle mais peut-être que la musique na minute au Congo comment faut plein te siko mo oyemba bien obina bien on comment tala batute comment spectacle comment tala ka plein et loko wana na bi au moins na Congo il faut to renouveler notre intelligence na biso poni to liga to zo eloko eza na logique te toi nos côtes on a place il y a on est comment dans concert donc il faut ça ndega plein so ça plein de te wana za ba théorie mo za erroné nazo biso ndeko na ngai za ba théorie mo omoni ndeko na ngai na biso le mo za très important omoni mama plein oyo biso nyonso eko elaka biso obika plein zalaka na concert te yona okena na stade te match moko ta mususu mabwilu ebeti na sonigraphe omoni pe ke no ba bana bango te mais la osali zela osali makambo wana ekoyela biso osali même na fête osali anniversaire mais ndenge yo ozelaki bato baya baye bongo te elingolo bateka anniversaire ezala te pona mona déjà mais osala tellement souci na mona déjà mais l'essentiel est ça l'essentiel zela na kati yote ndeko pardon s'il te plaît pena loba que awa tozana balabala n'est-ce pas ah pena tozana balabala permettre s'il vous plaît ça va plan OK donc moni marambo o ya plein de kolangai et là on a solo ba tozwa na Congo il faut to renouveler l'intelligence na biso tozwa rater loko mo eza logique te allez to comme ils sont na place à logique ndeko na ngai na mona déjà libala ezo salama mais mbule beti obi ke libala batu ba été mais libala salami mbule beti salami sur les jours on a sur les 1er juin mbule robeta te les 1er juin en tout cas boza déjà au CP là ça la plein Monstre d'amour ça la plein bon c'est là à part plein spectacle les ala makasi te todo le spectacle te pour ya comment ebeta to ka spectacle na ndenga mabete oyebi ke Monstre d'amour a été ko beta concert à munene l'année passée et ça la kimpiaka ti lelo et ça maka mususu po mutu aloba mpiaka aloba su mpiaka ta aloba nga naza waze kwa siko eloko wana longoli no bato yango te ya yo ta su concert na mikili yango eske yango sala plein to azaka na esprit wana kaka ya ayo binela biso yango na ebisi bana nyonso ya mokili mobimba bana Paris bana Bruxelles Luxembourg Lisbonne London City Majesté donc poto mobimba boya soutenir culture ya mboka
bon soutenir culture à mboka parce que les autres ont na makambo belé ba maintenant réseau kota les lots moni na biso que mutema mabe les lots comme le wa butu na moi Félix Wazeka ndala bongo tezela zela mais non pe côté tezela te bon na zoke pena na anglais on a tenu na lo belo moko boye yango to lobi ka cité eza très important donc Adidas ya Félix Neza bongo ba télé pe ba menoir non eza naye oloba makambo wana te franchement nga naye oloba réalisation ya concert ya bien ya spectacle o batu baroya ebele parce que organisation zo mona ndeko na ngai na ebisi na ndenge ya poto mobilisation ezali wana makambo na zoloba ba Pati Masaki di Thaïlandais bazoye bango bayebi yango ba Olga Baby Dilsine ba Rita Musei bazali wana mobilisation za pena positive na yebi ke toza déjà au sepela na ndenge ya kin mouvement za au grand complet donc na minute au kutu na to sola na Monstre d'amour na profiter pour PC Mbote Monstre d'amour na PC Mbote na yebi ke na PC Mbote na yebi ke azotala on a betela ke peli solo na yo na betela ke peli solo ya masolo ya balabala mais na yebi ke moi téléphone est sonné gesho monyo ndenge nini Monstre d'amour po abeta concert ya Adidas Arena esengi ba mission Kalabaya ba Joyce Baya yemoko faire nga ko kangote nazo profiter na occasion oyo pona ko éclaircir likambo oyo omoni culture pays vie ndenge toloba Monstre aza moteur vous comprenez donc culture pays vie ezana nous Félix Wazeka vous comprenez et puis na groupe bomba culture soki lelo to omoni présence ya Jos Diena présence ya Vicky Nasdaq présence ya Lisha Shombo na bandeko mususu oyo bazoya eza te que Monstre abengi bango boya tete eza bangonde ba proposer ba mi prise lokola eza fête ya musique eza fête ya musique est-ce que ekozala pe malamu toya to accompagner yo finalement ndeko na ngai Monstre pas tala monique elem so ko kané pété et sengama force na bango ndezala yanga ndibien pe na facilité po eloko esali mo mingi esa maraté mo so longo zela ndeko langa na ebisi yo fimbu ndenge ba égyptien ba beta fimbu ndenge ba égyptien ba obina fimbu ndenge fimbu etamboli monde entier ndeko langa na aussi sa phrase na ngai te meto yebiso donc ngolo ba ke ba ndeko oyo ba ye ba contribuer qui peut l'autre na fimbu muto liboma lera na fulu bato ba koti ba bini donc na ninga osakana te Jos azala été on comprend donc ce qui ba Jos Diena ba ye ba Vicky Nasdaq ba ye ezate ke Wazeka azo senga force mo parce que Wazeka tanga osala makambo na ye ba mo genara bien mais ba nek ba petit na ye ba sepeli ba bi ke non vie. Je crois bien que la mission est tamboulée en internet. Tout le monde a été on a vu Jos Diena dans la PCP Mbote place à ça. Émission tambola qui était tout le monde a vu ce monde qui Jos Abay qui noté présent en tout cas ceux qui moi rosa na roya beta finalement. Pour azala bien na Monstre. Allez Monstre moi normal que c'est bon pour mes athées. Il y a rapport parce qu'il y a peu mutupe à travailler peu na culture. Comprendre donc yango mutema malamu ya Félix Wazeka andimike ba petit na baya mais ngolo bateke bango ba beta ba concert bande bandetisi ou ka concert bande bandetisi ou ka cultura yo beta mais si yo pona ko pesa bango honneur wana ascenseur wana c'est-à-dire ascenseur wana le roi ba ozala Monstre abike non net nzembo o net par exemple personne net texto net beti Jos asala vocal na le mokilango liboma papa ba fana Wazeka abenga ba bana ba cultiver ba concert bazali belé na minute au kutu belé donc mobilisation ba cultiver baza na mobilisation baza pe na poto Pati Masaki di baza belé place ba Jino Dondo baza wana ba donc na ebisi yo ba cultiver boko ta concert na Adidas Arena nazotala pena caméra na ngai ba cultiver nyonso ya monde entier délégation ya monde entier États-Unis ba kozala wana Beda Wata Luanza auta depuis Atlanta ozala wana donc na ebisi yo cultiver marambo ba cultiver na ndenge mabete boko ta concert monsieur Banzadio yem ça ba cultiver ba ko ta concert bon
Vazo nous sait que oui spectacle là éviter. Vazo nous sait que mbaté, il y a spectacle. Même spectacle ça robina te. Ah bah oui Mbappé avec moi blo mon gros. Banzembo vers oyemba après la oyemba ba kati Cayenne. Ba rumba bien. Ba na popé mon moi na popé mon colo. En tout cas, boya et puis akolata donc banda botamana la Michael Jackson. Wase kwa lata na question suka poto sisa, question suka poto sisa. Ya tout le siko wana. Pour tout on va was invité. Te yas invité. Poto mo lisa ba invité bimi hein. Te yas invité. Kwani bon, maman nanga ba beba ni. Musique ya Congo, Messi Lubanzali ya Congo. Wase kwa na Kofi ba beba na bonzo. Te to ba mo na verbe que ko ba sala liste ba bo sala rabati. Ah mukolo sala liste bo sala rabati. Wase kwa bosani. Même yo mon pa mon konzi. Même yo na Didas Arena. Même so pe yo pe ba émission que no bien ça de na beseni Messi Lubanzali. Mais ce qu'on le voit. Musique ya Congo. Ya to sepela et puis et tombé peu bien ezali le 1er juin parce que fête ta musique ezala déjà en juin. Donc ben invité bien bazali, ba fait na biso ba juna jana na ba la place wana et ça peut occasion bien au VP à immortaliser parce que obi que papa m'a kufa pe na juin. Alors le concert peut tomber le 1er juin automatiquement donc VP il faut peut-être c'est quoi ça un producteur. Ouais, producteur ça. Abim c'est venant bon PCP caché pour abeta na. Mais comment na ebisio maka David Wembe. Na ebisio banda mukile salama. Événement au mona na Didas Arena le 1er juin. Ndeko ngai. Na ebisio le 2 juin na oya awa na balabala na masolo balabala na oya awa. O le mama voisin na ebisio. O le la plein, to le la spectacle, to le la koyemba. David Wembe. Na ebisio le 2 juin na ozala awa. Les 2 jeunes on a dit bien spectacle makasi parce que on dit monstre y avantage n'est pas monstre y assez comparable à tout mais y assez comparable par rapport na yemoko on dit spectacle wa sala no lempe on dit olympe simba oyebi bo ya marché olympe simba bo marché spectacle sur dimension donc alors c'est comparé concert avec na Olympia na oyo abete na marti après sikoyo yango ko permettre ye sikoyo a œuvrer bien ce qu'on a concert oyo donc yango eza ba surprise ezali to yebele donc tout ça déjà ko sepela biso na masola balabala auto rolo bana monstre d'amour na ba cultiver zaka ba bonne chance biso tona biso au milieu du village donc monstre d'amour vient na biso matete to bi ke o sa maramba bien o koyemba bien o kobina bien. Donc, on l'a bien, il y a un peu de musique ou quoi. Mais comment? Il faut plein, mais les Congolais sont plein. Est-ce que la plein? C'est quoi, la plein. Et puis, si une mobilisation au Ezali, na poto na minutes oyo, David Wembe. Na émission on zonga a le 2 juin. Ba cultiver. Na émission na Paris bazala. Na émission on zonga a le 2 juin. Kona waze quoi ba ozela. Na émission on zonga a le 2 juin. To sisi na biso. Moi lilo basuka na batutu balandio, moi ba mbote pe. Ouais, na pesi ba mbote pa bana mai tout. En tout cas, nazo pesa honorable Doré Mutwani ba mbote. Na zo pesa batutu biakuta. Nazo pesa la belle de belle. Didi Dynastie, na pesio mbote na mars, na zoya pe wana, Kabo Mwamba, autorité morale, la Tchangou Kabo Mwamba papa français, na pesi mbote pa héritier qui tenge. Na aéroport à Luanda wana so komi wana, okuta pe na héritier qui tenga za wana. Donc na pesi ba mbote sila zali, na pesi mbote pa ya Trésorier Muzala na Soudaf, na pesi mbote pa Hakim Saloum, le Neymar. Na pesi mbote pa ya Patricia Kouli Poutine petite sœur nanga mutema na pesi ba mbote belé na pesi mbote pa ya Chati Luzamba na pesi mbote pa ya Shadrack Lusameso wana za paré na pesi mbote pa ya le millionnaire Yannick Kinia Rombox na bosanité maman Brigitte Kalanga na pesi mbote pa ya Lipasa Bambongo na pesi mbote Hakim Salumo Trésorier Muzala, que pas ya Rita Mousseï, en direct de Parigo, na pesi mbote pa ya Olga Baby,
Agostine napesi mbote epai ya bana nyonso ya poto. En tout cas c'est bon. Bino tout bacultive nyonso le 1er juin tokutana wana na Adidas Arena. Esimba te na yebi ke tozonga na masolo balaba. Na souhaité makambo nyonso na lobi esimba te. Tokozonga na masolo balaba la poto loba. Concert eza déjà au Simba po ndeko na ngai mobilisation oyo eza batunde bakota. Mais finalement nazoloba nini? Na balingala bongo te na lobi mobilisation oyo ezali pour na concert. Il y a le 1er juin à Félix Wazekwa ndeko na ngai. Na yebisi yo tozonga alebe. Donc concert il y a le 1er juin na Adidas Arena ya Monstre eza déjà au Simba. Il est fait. Bon, na yepe penza pono ngana lobi na ebiso eloko moko beta na Adidas na ebiso eloko moko azobeta na ebiso eloko moko eza capital oyo ko retenir yaye ekoleka na lobi Monstre